Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus roro aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus roro pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka o info plus o tala pe mona info plus otalaka wa Déjà on passe la scène. Tout un esprit là. Comment le banana? Oh, il est Tout banana. Ah bon. Dans ma communauté. Effectivement, Sœur Marie, malgré notre état au sein de l'émission de demain, Nanda Oka musique naïe, Nanda Osepela naïe, et puis naïe, Sœur Mon elle est là fort. Donc il y a un moment où Namatanga Natalaka, Nakuba événement, et puis Asoé. Kasi pana lokumu na ngolo. Ya solo na kombo ya famille ya ndeko na biso Marie Misamu topesi bino merci ndenge bo répondre na invitation oyo. Lokola bino nyonso tu boyebi 2 ans après tombula mibale après liwa ya ndeko na biso ndenge Nzambe asepelaki kobenga ye tomonaki ete tokoki kaka koenterre libela te pamba te banzembo na ye ezali toujours kopambola biso banzembo na ye ezali toujours kosepelisa biso. Voilà pourquoi famille na ye bamonaki ete ezalaki malamu kona lelo tosangana pona topambola Nzambe tokamisa lisusu misala oyo ndeko na biso wana azalaki na bomoi asalaki. Et na kombo ya famille na ye une fois de plus topesi bino merci ndenge bo répondre à l'invitation na biso. Merci également na honorable Zakari Bababaswe oyo alakise kazalaka penza l'homme de la culture. À chaque fois ba manifestation ya lolenge bo ezalaka atika kabiso te azalaka na biso tobeteli maboko makasi. Merci également na ndeko na biso Herman Moyo pe bino banso basali na Nzambe bazali awa bapandisango batu ya ndenge na ndenge oyo bo répondre na invitation oyo. Kasi lokola bana na Nzambe ya moteto banda tolingi totika milulu oyo na maboko na Nzambe. Voilà pourquoi tobenga moto na Nzambe révérend Mwanza aboya na sika oyo kobondela pe kotika mayangani oyo ebandeli kino suka na maboko na nkolo. Toyambie na maboko makasi pona kopambola nkolo.
Merci. Nasengi na bandeko totelema ozala malamu totelema na présence na oyo akela yo akeli mpe ngai ye nde asali ete tozala biso nyonso awa na poko na lelo nkolo mosungi na kokamwa nzambe na nkembo papa mokeli na bikelamu biso na se na moi ezali malamu mingi liboso na makambo maso toya epai na yo mpona nini epai na yo paske toyebi ete oyo nyonso yo ozali na kati ekolongaka mpe loboko na yo ekosungaka. Voilà pourquoi mokeli liboso na kobanda milulu na poko na lelo mpona likanisi ya moko na basali na yo mama na biso Marie Misamu oyo atika biso mbula mibale sika tosepelaki kobianga yo kobelebisa yo na yebi ete yo ozali na kati na esika oyo bamba te maloba na yo elobi esika mibale to misato bakutani mpona kotombola kombo na yo yo oza na kati na bango tokutani ya banzambe nyonso ekoleyoka kolo ekotombola kombo na yo banzembo ekotombola kombo na yo tikete loboko na yo ezali ko na biso pambola bana na yo baoyo batiki misala na bango babe totali ya moyini bokonzi na yo nzambe ekonza mpe esengo na yo ebanda na biso mpe esuka na biso na kombo na yo Kristo na bondeli bongo mpe biso baso tondimi yango tozongisi amen. Merci beaucoup nzambe akombola yo. Ok, merci tobeti maboko lisusu makasi mpona lokumu na moninga ya generation na ngai te soki nayebisi ye makambo alobaka telema kukola mabele elenga molai yo papa na ngai nalingaka yo bikinga na sokoka te oyo sedija bababindaka bituka butubutu ayebaki ntina ape na kolingela na yo nayebisi ningasasalanga yo Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka o info plus tala pe mona info plus otalaka